N'habite ce bobo mona ou pas. N'habite vraiment. Si qu'on est toye awa boye, pour bo mona très bien. Donc na bandi, oyo neti mutu. Natia o munoko, 0 o natie munoko, oyo natie o esophage, oyo natie estomac. Oyo natie estomac, tu vois, natie intestin grêle. Eza skondenge nini olie biloko wana na lakisa bino pona digestion. Infection na Colibacter pylori ekoti awa na munoko. Eye na oesophage eye na estomac. Ekoti na estomac ekomsala ba moto, ba brûlir, moto ekomi komata. Omono olie biloko eye na estomac a maison nika mabiente biloko msusu ekomi kozonga yo awa porte moko siko eza awa. O esala ke biloko ezonga po emata na oesophage oto benga reflux. Oto benga reflux. Sorry. Siko na kati ya estomac tozalaka na oto benga sick gastrite. Sick gastrite wana eza lokola mai moko boyango siko enikaka biloko. Siko enika biloko bongo ekosenga aide na foie ko bimisa ba oto zo benga ba bile. Foie ko bimisa ba bile na vésicule biliaire. Po aider pepo na métabolisme. Ale pancréas aza awa. Pancréas aza awa yepa ko bimisa ba liquide na ye po esangana po enika ba biloko koma métabolisme po eya awa ekota siko na duodenum o eza porte ya intestin grêle oto benga duodenum jejunum. Sikoyo muto aza na cancer omona biloko peut-être outa na oesophage direct piu po esala ba biloko nyonso oyo ekosala ba biloko nyonso oyo te. Vous voyez, et moko piu et l'équipe mamo qui ko dinda et que na ba colon tout consort. Ah, ils en est anis. Ah, ils a anis na rebi vraiment ko dessiner vraiment bien te. O mona sikoyo na kati ya estomac o mona soit maladie akosa la module ça veut dire mbruma. O to benga soit bibon. Akosa o to benga tumeur akosala ngona porte ya duodenum pembeni ya duodenum mona sali tumeur wana na kati e banda ko saigner saigner sikoyo kosala ke mutu akoma na palaire mutu akomi na palaire donc makile komi ko diminuer ya ona ba mingi faut komela fer si tout biso basi faut komela mingi fer po to reglaka yango bomona ka ba mibali bazala na makila ya bien ba globule rouge na bango ezalaka bien biso nde basi tozala na globule rouge mkie na C to na biso ezalaka na C mingi par rapport à mibali na lobaki hématocrite so oza déjà na 15% ya makila oza bien oza vraiment très bien en dessous ya 13% wana komi na problème nde na ebisaki bino pona hématocrite na bino siko okoma na palaire wana et c'est déjà que bimis déjà signe ya cancer toza déjà na palaire tozui signe msusu okoma tozui brûlir ba brûlir wana ko sala to bengi brûlir après ba brûlir et omona ko sali so sikoyo ba douleur ekomi ko swa okomi ko yoka pasi na kati ya estomac na yo toza na douleur comme symptôme msusu ya cancer à estomac douleur après douleur bibon oyo nazoba ona benga tumeur oyo ezo sala pasi wana ezo saigner na kati eko créer le pe moi ba fièvre eko sala pe ba fièvre après eko sala ba fièvre eko luka omona esali so soit diarrhée soit constipation nazo komaka bongo hein bomona et ça soit diarrhée soit constipation après ba nino ebanda ko remonter wana ba reflux wana ezo remonter ko peso ba nausée okokoma na ba nausée okokoma pe na vomissement okomi ko vomir nyonso siko eza ba symptômes ya cancer mais ba symptômes nango ezalaka neti mutu aza na problème ya gastrite tu vois mais fièvre quand nde mutu ko interpeller moi mukie ke oza na problème fièvre lisusu omona siko mutu amelaka mingi masanga tabagisme mingi et ya ko créer ba graisse parce que nini wana ezalaka graisse pe na kati na makila omona ba levure wana siko okendo sala examen omona ba kokango na ba levure de la bière so bakangi na ba levure de la bière donc
il faut déjà ko meka o approfondir muke po basalo koliba po basalo basalo fibroscopie ba kota awa ba eti na estomac ba prélever musu numéro 1 na estomac po ba kende kotala soki oza na cancer o mona apo robanda kokonda mais sikola pona suite ya modile o esalemi awa pembeni ya duodenum suite à modile o esalemi sorry pembeni ya duodenum soki ndo sala nini e bando vimbisa o estomac donc estomac ekoma gonflé estomac ko gonflé makasi. Allez, okomi siko kokonda suite à ba diarrhée, ba fièvre, okomi kokonda suite à ba vomissement, allez, okomi kokonda siko ce que ça li métastase na tchanete estomac yango ce que ça li métastase toza na rat toza na foie kuna omona porte à duodenum omona siko pardon toza na pancréas sorry toza na pancréas toza na foie kuna toza na porte ya duodenum na lobaki foie atindaka babile pancréas pe abimisa liquide pancréatique oyo tobenga digestive pona esunga biso na métabolisme po biloko ese métabolisé sorry très bien koloba mingi bo comprendre nazo batiso bo mona ou pas nazoyeba na ngai te parce que na omona te parce que comme na tie caméra na ndenga nini nayebi na te so bomoni ou pas sikoyo métabolisme o ezwami cancer yango sikoyo ndo sala nini comme estomac ndenge ezana tobenga yango estomac eza vascularisé ça veut dire eza na ba vaisseau eleka na estomac toza na ba vaisseau ebele na cavité ya estomac ba vaisseau ezana yango so ozo sala opération il faut okeba na ba vaisseau na parce que ça vraiment vascularisé na moindre erreur oko saigner malade après opération mona maladie akufi toza lisusu na otobenga ka veine mobo tobenga artère otobenga ka aorte yango eza artère oyo ememaka oxygène eza nerf oyo ememaka oxygène na makila. Vous voyez? Donc, il y a un ezalaka soki omoni ke na opération ekatani soit eza kotoboka ekosala ba hémorragie. Sala hémorragie wana ekobima maladie na décès. Peut-être ko osala pe kaya dadi parce que dadi opération ele kaki bien te. Opération dadi ele kaki bien te donc c'est ça. Et comme mele pe ekosala hémorragie parce que eza veine oyo ememaka makila oyo eza oxygéné na kati ya nzoto na biso toza na makila mosusu eza oxygéné te mosusu eza oxygéné ezopesa biso nguya ya kopema parce que ezokota à partir ya monoko pe zolo vous voyez donc veine wana oyo ememaka makila oyo eza oxygéné tobenga yango aorte yango eza veine oyo ememaka makila oyo eza oxygéné ce qui est katani donc décès soit après l'opération soit pendant l'opération eza moko pe ya ba cause yango wana bomona so bazo opérer mutu faut batia transfusion si nécessaire ba otia transfusion pour koto azo sala ba hémorragie wana koto makila ezo kota so moni mutu akufi c'est que transfusion wana ezalaki insuffisant ekokaki pona yete. C'est ça, pendant l'opération, moko ezaba signe oyo elakisaka ke maladi wana akufi pona problème na biso minganga par rapport ya biso yango wana ezalaka ba cause yango monaka na ba maladi ya ba opération yango mona ba kosala pe o tozobenga o batunde batunaka ke basala ba sorry mutu onde to ba ke mutaza empoisonné baleka ba na bosan tellement ba terme eza tellement ebele oh mona donc c'est ça donc après et ça la métastase donc ba vaisseau oyo malade oyo eza modile oyo eza awa ekomi kotindika ba infection nango na ba vaisseau mususu ekende kotuta siko pancréas omona tuta pancréas elekeke tina foie et comme kokende donc ezo sala métastase eleka lokola nyoka siko médecin ko sala ndenge ni so ke sali métastase pona baki mutu ko vivre n'est pas avec métastase médecin ko nia o sala bandi ko sala métastase po kende tungisa foi o aza kuna yango siko modile eza kotoyo médecin ko sala chimiothérapie atindiki kisi na kata modile oyo e kondisi yango a bloquer ba vaisseau oyo po eleka kuna te kende ko bebisa foi to pancréas te
omona yango wana babengaka chimiothérapie pe akosala radiothérapie pona nini po injecter rayon X po ekende ko bebisa ba vaisseau wana po ekoma kuna te ekende ko bebisa te après akosala chirurgie alongoli module oyo era olongola yango ce n'est pas dit que ndenga longoli yango bo esili non eza na misisa nango po misisa ko kolongola yango te po to so benga yango maladie génétique donc ba cellule ezo se mité yango moko ba cellule na lobela bino to lobela ba cellule donc era ba cellule ezo se mité ezo kende mbangu boye ya ta longoli module o mais ezoleka suba vaisseau ezoleka mbangu omona sikwa kosani akopeso traitement akopesa traitement pona nini pendant 9 mois po esunga yo ozala bien yango faut komelaka vitamine B12 vitamine B12 muto ozana kaya eloko aboye donc yango nde eloko na ngana expliquer na lobi pete ke ba médecin ya Congo baza mabeto Congo bayebi ko traiter te non na lobi bongo te mboka na mboka bazana limite na bango ndeni basalela na yebi ke na poto awa médecine eza tellement très avancé mais eza pe na ba problème ana poto ko pe sa pe kaka confiance nyonso na poto te parce que bako traiter yo pe bien mais suite soit ya racisme to ya nini pe ba bomi pe yo donc c'est important pour la biso il faut ko sambela eza très important bozala na ba vie de prière eza vraiment bien kozala na ba vie de prière po na poto il faut kozala ka na vie de prière po batu musu bamonanga na poto na ozala na vie de prière pourquoi non il faut kozala na vie de prière ozobela nani akoyamba kuna na hôpital so oyambi mutu aza sataniste akosala mabe to aza raciste vous voyez. Mais na ba conférence na bango pe ba erreur ezalaka bilo mususu azomeka na mboa pe mboa akufi tozineti ba pilili mususu mibale kisaka fertilité ba monango pa ba mboa omona ya to epa batu mususu ka pe ba meki bo pe muta kufi donc mais médecine a poto za très avancé par rapport à Congo mais la lobby te ke ba bomi dadi non il faut te féliciter ba on quand même ba sale opération il faut te féliciter ba on la misala ba osela biso pe kuna na Congo donc parce que ndenge pe mboka na biso eza to matsango pe parce que tala kaka ba sala pe na makasi na bango po ba ye bata ko soigner to sala ta bien. Bon mona ya parce que mutu nyonso tout fois ya rapoto mbangu pour azwa solution to azwa traitement. Bon mona donc CNTP ça et là quand on peut ça conseil na souka concernant ça parce que na lobeli ba symptômes na lobeli ozo provoquer on a lobeli pe traitement. Donc na souka conseil na peut ça bino bolia ka ba légumes o eza bien bolia biloko eza riche pe en fer B12 en plus ndenge pe bozala bolia bilo maline makaste bo conservable bien boke ba surtout alimentation boke ba alimentation problème génétique le col héréditaire surtout mutozala mutu akufa déjà na cancer bongo il faut que ça la ke ba otala biloko ni ozolia ke ba na surpoids ke ba na obésité na ba graisse munene eza tellement bien tenga mo pe na sentir na musclé donc il faut la diminuer quoi il y a chance que tu ba muscle eza ba graisse te il y a donc CNTP ça elo na ngala loba mutu aza na cancer au mona koma na ba palaire ba vomissement ba nausée ba diarrhée ba constipation ba fièvre ba douleur ba brûlure tout ça tu vois tout ça donc ça peut causer ça donc éviter alcool tabagisme et ça bien parce que ce qui dégrade à levure et les qui éco créer cancer donc CNTP ça je vous aime tellement beaucoup très bien ba tout ba singa yango ya on ce qu'on a sali vidéo pour na bino ya bo gardango right now donc bo gardango right now et ça peut être que ceux qui ozo bati na nzoto no bien de kokufa te mutu na mutala ndenge na okufela donc eliwa bidadi e bangisa bisote mutu na mutala ndenge na okufela mutu na mutaza na vina ya mais te baka ko se prévenir la santé yango mutu nyonso fa sala ke fort ai bata santé ndambu atoza munganga te atoza médecin te eza important oui ba santé mo ndambu po ekosunga yo ya eza ba connaissance au photo sala ba
to lukaka po ezala mituna biso po toyeba nde nini akofandela biloko nini tozolia misuni bashakiteri babiloko wana tu bakofime bamasanga donc eza bien te après nsima nde naoya kolobela glande thyroïde na bai naosala ba émission lisusu vraiment te mpo naza na mamunanga mpe nazosala oyo eza mpe important mais soki nazwi ntan tokolobela siko glande thyroïde toyeba siko glande thyroïde eza nini rôle nango eza nini importance nango eza mpona nini donc CNTP ça bozala bino très 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 bien je vous aime please 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 bosala ba check up nzoto na bino bien bobanga eloko moko te bolia na bino bien mais bosala keba na biloko oyo na yosi bino bosupprime bakozi wana nyonso eza bien te. Donc, il faut qu'on supprime ma cause de l'annonce. Ok. Plein de bonnes choses, de gros bisous. Bye bye. I have a God who never fails.